Capage TV. Capage TV. Capage TV. 2024 que le mois la vie n'a ngai. Moi 2024 na ligne li susute. 2024 le li singa mingi. 2024 qui est la batoué. 2024 na sepelité. Ah Dagumuda. Newman. Ah Dagumuda. Et puis na kamwa ke batu ba yembela biso banzembo liwa bazo umela na envie makasi. La vie, na envie. Bino mo ba kolo banzembo. Omoni nzembo to yembi. Kolo na waza. Ya foi Clovis Makola. Akenda. Oh. Nalo baboye. Po bango ba yemba banzembo biso to kufela bandeko to lela ke bombo bango ba kolo nango. Ba kufela pe. Te. Oh. Bango eza ko ba bloka liwa. Te ba fa patis. Ba fa patis ba ningonde. Matusa mwe ba museki ndingu ba te kiye pas ami secrétaire de tozwa na biso ba matanga na lemba après igo Tanzambi c'est Newman moi te Linda 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 mabina ya Castro Linda Linda c'est-à-dire maman Kapashi toko bina Linda mabina ya Castro toko yoka mutute toko yoka mutute basinya salemba babwaka na yebi bana lemba na loketo babwaka ma babana toko lela yo na ba qualité nyonso toko lela yo d'une manière na famille chrétienne parce que ouais que tel sabiso bolingo lobi était tout est vanité vanité et vanité ouais oyaki to salela nkolo to tombola bendele kati na ye na Yesu oyaki lolenge frère de Babia aya de Babia de baba ayaki oyaki lolenge Carlito ayaki eza normal mutu akoko longo na musique monde aye na musique chrétienne ouais biso ba Kristo to lakisa frère Christian que ayambaki Yesu lokola nkolo pe mobikisi abongola ki motema na ye ezala liwa ya licholite po je sais na yebi ba chrétien bien maman na mboka o soko lingo tonga mama kasi fana na ba chrétien parce que batu ba yebi ko tonga na république ya Congo lokola ba chrétien basate chrétien tonga kana chef de l'état ngai na mona ki bana président sobe bayaki na gangeli batu wana makasi na yebisi bango na bi non vous êtes des travailleurs ngana za président sobe pa ya président makamna biso ba président bino bana boko bana ko kota ka na loyenge ye samba coupe kauka boye aye ko luka aya ko démontrer ngai esi neto za boye na osela ba makambo nyoso elekana ko sala conférence de presse ba biloko wana nyoso Peter sala attention ngai na l'action ka musapi moke gakso moko isenga ke soko chema ko na cheki makolo na mata aza doyen komuni mtatete doyen aza doyen a doyen na ngate ene na zaboye kutu boye binga bien na banga kananga mutute ngane na zaboye na sala théâtre na silate na sala pe théâtre na belvité impossible ne ozomona nga na vandi boye ale ngai na kuti belvi la patrona oui la patrona na mela pe coca na boya kate ofesa nga pe transport mais na lenga ka binote nga na lenga ka belvite na lenga ka silate nga na soma ndako na mbongo silate na mbongo belvite na théâtre pas silate na théâtre belvite ce qui belvi azala patrona ngai pe na zala ka patron tozala matanga ce qui pe belvi azala ka patron nga na zala ka patron tozala matanga belvi si la bokanga ba mbwana bino nakoyela bango mabe ngai ne nazaboye botuna sango na ngai epa ba wangila botuna sango na ngai epa Robino botuna sango na ngai epa Bill Kiton ba fiyo bozo tinda ba yako kote la bino baza tina te natali bango penza boye bien batu ya 55 ans oya ko finga mwana 36 ans Bon comme ça âge nanga buko ite okindo ndeko na ngai olobana na 40 ans o matinga na kitisi ngani na kitisa yo o kitinga ngani na maitaka yo. La salle polyvalente Maman Albertine est désormais à votre portée. Votre nouveau cadre idéal
pour vos événements avec une capacité de 200 personnes. Et là, vos fêtes de mariage, vos collations de grades académiques, vos anniversaires, vos réunions politiques, réunions de famille ou d'église, voici où organiser ces événements dans des conditions optimales. Nos services, le protocole, la sécurité, le parking, le DJ, la chambre pour les mariés, le service d'achat boissons, décoration et autres services traiteurs. Chez nous, nous vous assurons également une salle de sport avec une séance de 3 fois par semaine, le tout pour un abonnement à un prix très abordable. Notre adresse, 12e rue industrielle, sur l'avenue Fifi Body, numéro 15, dans la commune de Limété. Vous nous trouverez. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Bote na baone so Rolanda biso bomona ke ebandeli ya ba émission nyonso na sali pe nazali kosala ezakaka elongi ya mawa parce que lemba toza ya kolela Congo mobimba toza ya kolela ba annonçaki awa que frère Christian akufi ya lokuta nzokande azalaki penza malade. Toyebaka te batu ya famille ba proche batu ya quartier banani babisaka basango pona Kinshasa soki oyoki déjà babeti ndika ya modèle wana yebaki ou bien mutazana koma ou bien mutazali malade ya makasi to surtout ki tolali boye tolamuki ndeko ya frère Christian alobi que pona biso batu ya internet pona batu ya mabe ya mokili oyo bobomi ndeko na bango parce que nyonso bosalaki ekomelaki na chombo pe aotaki pe kosala émission moko kolobaki amonaki yango et mingi pe batu soki bazala malade bomeka pe ko encadrer bango réseaux sociaux ezali place moko ya kitoko te ndali bandaki kolela aleli sege soki malade ya bandi ona Congo otika pe mokili papa na biso dakumunda Newman wana mpaka ya lemba donc l'ité ya kanda zali kolela makasi en tant que artiste sangwango yo kaka onka lelo dadi boni ndeko na ngai mwa mukela ngolu na nzambe mama kapaji 2024 que le mois la vie na ngai moi 2024 na linyo lisusu te 2024 le lisinga mingi 2024 ke na batwa 2024 na sepelite 2024 maman na sepelite la kulamuka nzambe 2024 na sepelite oleli makasi politique oleli singai vie sociale boleli singai comme kuna nde ba pasteur boleli singai bandeko nanga kokufa na este apeli susi matanga na matanga nalela piko mabe nalela sege minyo mabe nona kuna
mosali nzambe frère Christian Dagumuda Newman Dagumuda Mama Kapashi Dadi Notera kushanja ta bilamba te ezozokisa tina motema souci ndo monaka moko akei mususu awumelita lani souci wana douleur wana nani abengi yo yaola console ngai ezalaki banani nabaki babenga yo te Eric Jega nabaki babenga yo te na maman Sandrine Kazadi bonde babenga na tongo lokola kenda oza saki o madame de mutafa informaki Snoop Dogg c'est que Snoop ne mutayebisi bango voilà pour madame tanga Monique nazolela makasi abite nenga zaboye famille wana ne mutekalimaka ye na code tona kenda ko zwa lo nzambala ko zwa code ko sekali tona zo lo nzambala nzuba jino nde ba annoncer pe ba yango ngape na biye boy ou esenga zo lela makasi Comment nana esilite Moite nzembo de lesanga makasi liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu komona na esilite komona na esilite liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu mabende kobo ya Yesu mabende ezali Yesu obi onte Seigneur wolele bosanisaka makambo makalana ondo de l'amour ondo monela Tona titi derrière. Ndeko yo. Isika ikola nangana matanga ya kana ba bêtise. Nakuta nangana basali ndeko me. Lelo ndira regete fina. Nzembo aliwa ba mesana ngana ngote. Isaka kafwe beta kaka so oya kufi ebeti. Oya kufi ebeti. Oya kufi ebeti bakanga ngote. Ata batu bayemba ngo bakufi biso to bayemba kaya po yango eza nzembo epinga na kamwa ke batu bayembela biso banzembo aliwa bazo umela na envie makasi na vie te bino mo be makolo banzembo omoni nzembo to yembi kolo na waza ya foi Clovis Makola akenda nalo baboye po bango bayemba banzembo biso to kufela bandeko tolela ke bombo bango bakolo nango bakufela pe te bango eza lokwa ba bloka liwa te ba fa patis ba fa patis ba ningonde matisa mwe ba museki ndingu ba te qui est pas ami secrétaire de mais autant la musique ndingu boye na mona ke pe forme ba musicien chrétien ya kala so tali pena musée otali foi de ningonde biloko ba fa okosi bo mekana ko bona batai kage okosi na mona ki pe foi de ningonde azolela aneni lupango ba essaye ekoi normalement musicien chrétien faut kufa pauvre pour qu'il ne lola okosi musicien chrétien ça kufa na mbongo akenda lola te tala maman eza lokwa na betelo lisolo omoni ba chef coutumier o nyonso lelo ba otamana mi tuka vie de lix baza ba faux chef coutumier chef coutumier bimaka sacrifice chef coutumier azonga kana fin fort biso ne to kene ko luka ya za ko la roi to pesi rapport mais ba chef coutumier lelo place azomela tirbo ko intembo ko kamukolo ba oh chef wa ndenge nini boye ba chef wa lingi zamba te ba chef wa lingi zamba te chef wa linga Dubai ba mona kapa fachi ba kida balinga bongo te tuele pe bango ate na comprendre te ndeni côté ni ba ya bobondo ni ba chef coutumier ya kala ba mela batu mbongo te mais oya lelo ndako 18 lupango moko atekeli 18 personnes terrain moko ça la ngai pasi man et puis ayebi déjà awe sa tegela mutu
ma bandi si ko kata ngo ba demi dernier tekele sou bato mususu. C'est ça, mais hérité peut côté que la batte. Na beteli ba chef coutumier ya ba koko na biso ya kalabale ka maboko. Bana botike la biso. Tozo mona ya biso nde makambo. Bazoli ya biso mbongo makasi. Surtout na télé, comme regarder. Kotangela nga ya télé te na boy pas problème. Nga moko de kenda. Otika da passe na de wana. Ah, tika ndeko na ngai. Tension estomac ndo ka muta kufi. Ah, ça va bon hein. Bon. Na pesi bino mbote kati na nkolo. Nzambe tata apamola bino. Toleli frère Christian parce que Dieu chef verni permanent. Te toyeli yango te. Ndeko na ngai. Au base. Ndeko na ngai tika eloko ngosala. Ah. Balula makola mobala moto te. Tiki eloko ozosala. Bato ba komanase oluka ko mona nzoto. Tika no tolobela matanga. Tika. Ba beba cha vérité. Tozwa na biso ba matanga na lemba. Après Igo Tanzambi, c'est Newman. Moi était. Vieux atiki biso na présenter ba mes condoléances na famille na Mobimba. Ngana bina Linda, mabina ya Castro. Linda, 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 Linda. Linda, 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 mabina ya Castro. Maman, naso bo Sokoto Babé. Sokoto Babé. Yinda karachiche. Na café Géa. Sokoto Babé. Oui bien on peut. T'es artiste. Tokolela yo na ba qualité nyonso. Tokolela yo d'une manière na famille chrétienne parce que ouais ko tel sabiso bolingo lobiete tout est vanité, vanité et vanité. Ouais. Oyaki to salela nkolo to tombola bendele kati na ye na Yesu. Oyaki lolenge frère de Babia aya de Babia de Baba ayaki. Oyaki lolenge Carlito ayaki. Eza normal mutu akoko longo na musique monde aye na musique chrétienne. Ouais. Biso ba Kristo to lakisa frère Christian que ayambaki Yesu lokola nkolo pe mobikisi abongola ki motema na ye. Ouais. Ezala liwa ya licholite po je sais na yebi ba chrétien bien. Maman na mboka o soko lingo tonga mama kasi fana na ba chrétien. Parce que batu ba yebi ko tonga na République ya Congo lokola ba chrétien basate. Chrétien tonga kana chef de l'état. Ah. Okosi. Na lobi boye Soko taliban nani ba beteli chef de l'état ba bordir et na télévision. Ce sont des chrétiens. Banani ba tumbiye makasi. Ce sont des chrétiens. Ozomona. C'est-à-dire ba chrétiens aujourd'hui ce sont des politiciens. Ba pasteur, ba chantre de Dieu, ba chantre katina nkolo. C'est-à-dire, il s'agit maintenant de Kabwana. On a autorisé Yango et Kabwana. Et la maboye. Ba o ba ko lela ye na terra GD, ba lela ye na terra GD na musicien chrétien. Ba na lemba bino bo lela frère d'Akumuda na terra GD. Po ya bino ya lemba. Biso Congo mobimba toko Kabwana. Ba musicien chrétien na stade de martyr place ba ko tshela biso podium na instrument. Ba musicien monde na 20 mains tokolela ye parce que nga siko na bana kolela ye ndamu yo za côté ni na osala 50-50. OK ta moko na ke kuna kota ba musicien chrétien soki liwe ye bakimbongo ne papa de baba kufa kite nyuma nya kufa kite o venanga da kumuda kufa kite soki liwe ye bakimbongo ne sege minya kufa kite. C'est-à-dire maman kapashi tolelie kuna tangu tozolongwa kuna po kuna eza tozolela avec adoration nde sikoyo na veme ekozala kita Linda tala yaya ngana bossa na keloko te c'est un artiste pur c'est un artiste plein na olela Newman lokola musicien na olela Newman lokola moyembi chrétien na olela epe lokola musicien nyonso na rolele na ba qualité nyonso même na podium na komata
Lina zela na expliquer yo ndenge bina me ngabo mo alendo expliquer yo mwana lemba ndeko na ngai ngabo na lemba zonga na komine na yo mwana lemba eyeba na na bizonga na komini na yo ngazala de la komini na kasi on a lobi zonga na komini na yo suki sawa na pardon tikela mise ba charge na mais na solo la ipena ye zena na ibisonde na solo na ye la musée obina bien na podium ndeko na na simana o Congo patron ya tika mo ko ebimo si faut aussi emisate Linda 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 mabina ya Castro Linda Linda c'est-à-dire maman Kapashi toko bina Linda mabina ya Castro toko yoka mutute bafinya salemba babwaka na yebi bana lemba na loketo babwaka ma babana tola kisa bango ke Igo tazate mebino bozali ebo sokoto babe allez sokoto babe sokoto moi mwana lemba te sokoto babe o changu ngala bina sokoto babe biso ekinga sana sokoto babe obina mondengo lingeli bo yo sigo bina sokoto babe tende ko ngai so za pena véritable mwana lemba awa sikoyo ezaka atiti to lelela yana biso mwana oyibika yo longola nga souci nazaki ya pleine émotion on sangani on go bakela nga charge na bokelo charge na kamweto longola nga souci nyos na lobi bitano sokoto babe babina ngo bunga na chema boko nini okite zo loko to sala ko loko te loko o fente boye o mati Chato bina ba voyo akala bomeli diamba makasi e mona na tina bebo omo lo na kangela kete e bo lemba na diamba okosi ngana yekolo melela diamba wapi na changu na sifoko de na changu na yekolo muke na ko metiza ngone na lemba na sifoko oyebi ki ngana melela diamba tina batombe okosi okanga loko eleke mingi to komo komela na cimetière Aizabongo. Pokuna mimi ne panzana na soda okota wapi cimetière. Soda okota te. Bazali. Maman, komela diamba na cimetière ezana elengi moko impossible. Okosi. Ndeko na ngai. Bilo mususu koloba te na kosi obi dadi toki omeka. Te, ongo la tsanga connotation nyana. Bon. Bah problème il y a grand frère et ça là qui paie il y a aussi des problèmes spirituels. Yo balwa spirituel tete. To lo ba monuke. O peki si ya denia. Landa te grande mutana na zo lobela ba spirituel au grand nga nyuma na lobelaka. Mama Kapashi. Secret ya ba monde spirituel. Soko za mutu akuna. Obongoli motema zala très prudent. Oui, eza bon. Mama Kapashi omona mboka oyo po eza mboka moko ba négligeaka batu biso toza bato oyo omongani na sabui nazwaka ba message ebele nzamba pesa ngai nzamba pesa nga ba message musu deke na otambola nzamba pesa nga ba message musu na sa ndoto Mama Kapashi olota pe ngai ndenge na sabui soko kaneli ngai olobi osoboma ngai olota soki obomi ngai omi bomi pe vina yo mobimba ndeni kokota na ona complot ya bato ba luka ba boma ngai eza na bato bele baza ba rasa nzambe nzamba kela bango baza ba intouchable boko toucher yete biso toza bato yo tozo sauver bato kaka na vérité amen vérité o biso tozo sauver mabota ebele makasi erreur nini mowe ya salaki mowe itanga comprendre ete mondo ya zali eza soko tel même ba télévision belé abane ko lobango ye moko mondo ya kotaki to yebi na biso bato ebele to kangana na bango to yebi na biso bazana bakisi mais yo nde zala très prudent na yebi yango même yo tina zaka na yo na yebi oza muto bakisi na oyeba pete na olobela kaka na olakisa
te na biboyi chaîne ocréé yango pamba baninga na ebele balobaka osimba yoyoka yango te yoyoka yango te oyoka yango te otya litoyi wapi nakipala wango nga nakipelaka o makambo yango kende otaya baclash namoni fille moko ataki yo makasi nalobi te mama oza na te naturel te tokolobela yango toza na matanga nalingi nakotola babétise na ngai te ngai ntina kodefendre nde motema na ngai ekiti zala na okalme actualité matanga ekoleka tokozongela badossier oyo etye pose nazwi biso ndeko na ngai baobengo na telefone ofingela ngai kapashi yo oza na nini ofingela ngai yo oza na nini oza momemisaki oza momemisaki eyebana bongo memaka saki komema saki eza lisumu te eza kaka mosala te nde bakitisi yango ndeko na nga mwasi natalaki yo meme na kiti ovandi eyebimisaka nsima eza na forme bien te bozobika mpo na matange tika bana bata théâtre te bana théâtre so bamanki oyo na koyela bango wana opekisi nani opekisi mbala combien na yoka yo nga to opekisi nga na porte ndako na obimela na fenêtre namonaki Sandrine attaqué yo Sandra nayebi Sandra wana ba collègue na nga ya télévision ya depuis kala namonaki Sandrine akale yo nayebi Sandrine bien mwasi akikedi ya kala mwasi ya nani ya the best nayebi bato wana mwasi akonzo nayebi bato wana nyonso ngai mama kutune na abwe na kuna posa teke na salelo kwango na yo na okendo bombarder sila na belle vie tozalaka na bino bana ya mama moko mama Olive Lembe Kabila me batu na bino bazotake kapashi na koyela bango mabe ene naza boye kutu boyebi nga bien na bangaka na nga mutu te ngane naza boye na sala théâtre na sila te na sala pe théâtre na belle vie te impossible ne ozomona nga na vandi boye ale ngai na kuti belle vie la patrona oui la patrona na mela pe coca na boya ka te ofesa nga pe transport mais na lenga ka bino te nga na lenga ka belle vie te na lenga ka sila te nga na soma ndako na mbongo asila te na mbongo belle vie te na théâtre pas sila te na théâtre belle vie te soki belle vie azala patrona ngai pe na zalaka patron tozana matanga soki pe belle vie azalaka patron nga na zalaka patron tozana matanga belle vie sila bokanga ba mbwana bino na koyela bango mabe ngai ne naza boye botuna sango na ngai epa bawangila botuna sango na ngai epa Robino botuna sango na ngai epa Bill Kiton bafiyo bozotinda baya kokotela bino baza tina te natali bango penza boye bien batu ya 55 ans oya kofinga mwana 36 ans Bon comme ça âge nanga muko ite okindo ndeko na ngai olobana na 40 ans o matinga na kitisi ngani na kitisa yo ngani na maitaka yo oza mwana mukende ko nanga muta ko banosakanela yo te za zuwa soko za momemisaki memasaki mutu na mutu babinyama na nyama benge na kombo na ye oya za mwasi atembe awana aweza tayi moko sala lisusu emission take mwana mwasi oyo ngana lakisa yo ke na mboka oyo naza apanzana tela ndeko na ngai botuna mutu pasteka koyebisa bino tuna mutali kasu na monya lobeli yango tika lobeli yango omoni ngiswaki ye omoni toloba makambo iswaka bato tika ngana ko lelisa meme na yo peut-être vanda na yo koyeza ndeko na ngai na lelisi na cameraman na yo Lisa cameraman ngalo yepa mambo bon na yo fundo talaka vi na ngai so na lobeli mutu te mais ya roga rectifier na rectifier en attendant mais na rectifier en attendant tango yo na rectifier en attendant o bomela na ba relation ngai na monaki bana président sobe bayaki na gangeli bato wana makasi na yebisi bango na bi non vous êtes des travailleurs ngana za président sobe pa ya président makambo na biso ba président bino bana boko bana kokota kate na loyenge ye samba coupe kauka boye
aye ko luka aya ko démontrer ngai et si nde toza boye na osela ba makambo nyonso eleka na ko sala conférence de presse ba biloko wana nyonso Peter sala attention na ngai na l'action ka musapi moke gakso moko isenga ke soko chema ko na cheki makolo na mata aza doyen omoni mutata doyen aza doyen te a doyen na ngate amta sika ko moyeba ki doyen na ngake no tuna pasteur de la foi na pe na za doyen bango na biso l'exadi kamte toza promotion moko na bi yo ndo za bo l'exadi kamte ngai likambo soke lekeza ko apana nga na BBC musala métier na ngande yango mais nga ba finga nga apa ba so ya sila est-ce nga na répondre elle l'équipe matanga payer exilit te ce que ça là non na rappeler na bito ko ya soki ba matangi te mais oya te samba zelanga so matangi leki oya te so matangi leki acteur nyonso ya président sobe o ataka kingai bozela ba matanga eleka to ya siko deuxième ronde oya de faire to pe na oya ndeko no bimina na fenêtre na oya atoka ni porte na bimina na fenêtre na okende te oya te oh poni boye makele ernest internet yom to bebis internet mutu nyonso ngana yaka kolobela na internet ezalaka risque mais oui soko leki nga na puissance te na kobamba yo kwei botuna mbuta likasu aza wapi lelo botuna Ken Piana aza wapi botuna prophète Ngefa est-ce que boyo kaliso ata mo makele la mukie oya bandeko tia botuna Robino Mundibu e botuna Bilkiton tika mbuta te akangisa biso enemi kasi bien tanga zo kangisa biso be enemi ponga na yaka soko take mbuta likasi o takete po batu musuba kasaka soki neti nga mekana nga okasa kola nga na okuya te ngana zaka nena zaboye ndio na mite ya mikem kiasi ya cimetière parce que ndome na diamba sifo wani ba chet longu teza ezanga croix na comprendre fait babangi yako nini na eba te nganga no mo abima ya likuta aventurier na ngena yo mona déjà yo mona na place bali nganga te akima ayati je faut appeler ça de là fana pesa de là amatumo puissance yebisa ngani na obaxile babiloko ezo zanga okoka de là te yebisa maître de là te apesa mo équipe maître de là aza mutu na ngai asala pe boulot na ye très bien mais yé moko yebi dadi aza nani na spiritualité non tunaye awebi soke ba dadi baza na ba spiritualité o ya solo ba bebisa koloba bondeni ba bebisa koloba poani kasite business partout mutina se fois changer langage ezala ndingwana bon changer te poani ngana changer te parce que naza original yo mo bebisa c'est-à-dire so bana oyo bekela mu ya nzambe pe tozo bika na grâce à nzambe OK landa na ebisa yo dakuda Newman tozonga na mao problème ya grand frère ezake na lobaki likambo yo na ibisaka ngana na bi grand frère Newman dakumuda oza yaya oye na famille chrétienne bamaloba mosusu koya koloba ngo na bémission te profiter te ya yango na nzela ya liloba ya nzambe na cher bantu babongola mitema ndenge ozuye nango na bémission ezobima lokola ozotake bango directement e bango mpe bakotalisa minduki envers yo nayebaka aloba eloko moko na télévision mokwa bongo ayaka ko répondre ye est-ce que soki bayebisi ye azongisa bato nyonso bango balia na bafamille na bango est-ce que akozongisa ozomona baréalité wana makambo ebele tosalaka changement nango ntango toyaka kobongola mitema ntango toyaka epa nzambe faut kozala très prudent nde toza boye moto azosalela nzambe na kisi azalaka na difficulté ya kobongola motema po esa kosa batu ya sana nzambe menzo kasalela nzambe na nzela kisi bango bakufa ndenge wana mais na batu ebele o bazosela nzambe ako bazosela mokili à côté bango siko bayaka pena kotalisa vis-à-vis ke na bongoli motema na ye liboso ankolo bande kona ngai lelo onzamba sali ongolu obongoli motema lelo onzamba sali ongolu uti na monde mabe omoni diable
aza très méchant na nenga lisekité aza na zuwa ya makasi diable alingaka te ba dévoiler ba secret na bango ndoki nyonso alingaka te ba teka secret na ye na kopesa exemple moko tango tokendaka libana mboka bandeko baza libana mboka balobaka nini nengo zozonga na mboka masolo awetikala awa parce que lisolo mususu eza dignité ya koya kobeta yango na miswa batu batu bamona ke jo aza muta ba revesi ayaka ko revesi masolo ebele c'est pour cela ba dévoilation oyo Newman a dévoilaka ba dévoilation ba dévoilement voilà quel est ta bon si c'est pas c'est mauvais hein OK ma ba dévoilement oh nyonso fe na biso da kumuda ayaka koloba na télévision et pesa bandoki ya monde entier kanda makasi nde bandoki wana babande ko tele bande ko lukisa ye nde ba ye ko lukila ye na nzela ya secret na nzela makambo ebele et ndenge via zate bango ba sepeli mission na bango esa nini ekokisami. C'est pour cela faut être très prudent dans ma problème spirituel. Mutu yo yaka ko tout à tolo na makamba ba spiritualité azana na ngote. Majorité ya bato ba yaka ko tout à tolo bongo bazana ngote. Mais biloko via bande koloba ezaki penza ya solo. Bato ebele na mboko mama kapache basali succès ya bakisi. Bato ebele na ba musicien chrétien baza ebele. Ba musicien chrétien baza ebele. Parce que likambu ya ba Kristo so ekomi ko bomisa batu. Eza su ya ba Kristo te. Baza ebele. OK. Ba pasteur oyo bazo salela nzambe na ninga kisi ya solo baza yango mona vie. Okozala manipulateur bako manipuler yo. Mwana na nzambe ya solo koyuka kaka elengiti ya kosambela soko ki église. Eza na ba instrument mususu bazo betela ka biso na ba église, eza ba instrument moko satanique, démoniaque, diabolique. Pour mona même rythme ozo betama na église soko ki na balance ya ba musicien ya ngwana pe zo betama. Ya beaucoup de ba musiciens chrétiens bazwaka balance na bango église et pas ya ba musiciens mondé. Ebele. Surtout générique. To mekana no eloko wana. Eloko baso mekana ya Bill Clinton. To mekana no eloko wana, eloko baso meka ya Fally Ipupa. To mekana no eloko wana, eloko baso meka ya Jet Set, ya faire go la chaise de nuances. C'est pour cela un véritable chrétien, un véritable mwana nzambe, yo moko batindaka yote. Yo moko fo yé kolaka kobuka mabolongo na ndako. Yo moko tanga Bible. O swana na nzambe. O discuter na ye. O loba bolamu na yo moko. O ngana ko sambela nga moko te. Fo na sambela ka na église. C'est pour cela via manipulation et makasi. Bazo manipuler batu. Makasi. Grand Koufi asali oya ye sengela ki asala. Et na eko mona pe na kati ya famille il y a aussi des artistes opelelo oyo ba osala pe fierté ya art na eko mona petit na ngamoko ba benga ye papa Emma. Ba benga ye pe su mobiki sambanzalemba mais alongola na mobiki sambanzalemba akoma na mi ko sala kombo ya Emma. Soko tali papa Emma asala ka ba sketch na ye moko na présenter ba mes condoléances nzoka za pena petit frère propre ya vieux ngai da kumuda. Et na ko ebisa bana lemba nyonso ba grand bazo kende to fongola misu. Ba grand prêtre bazo sila to fongola misu. Et na kobenga ye na kombo ya pasteur Christian, na kobenga ye na kombo ya frère Christian pona ngai. Bible zolo baboye. Moko kako ya bongoli motema feti munene na lola. Ko bosa te ko bongola ya motema ya veda kumuda ezala ki feti munene na lola. Et ba chrétien, ceux qui bozaka penza ba vrai chrétien, bo la kisabiso ete ndeko la mino chrétien c'est nini akufi. Toyoka soni te. Po ba bibemba ba chrétien nyonso toyoka kaka soni. Pe bo bengana foi Patrice na NTPC. Ezala nini? Ba bengana ye. Oh. Ba jeno ba yelele ol. Ba bengana ye. Ba menaça foi Patrice. Comme eloko ngo ezala nini eloko na bango ba salaka ba mise chrétien eloko boro to komoni. Ba bengana ye pena. Mute ba jo. Ye tuna politique. Na base maîtrise. Na base kuna nini eza. Na base na 10e. Ezala comme mo boye association na bango ba sala. Foi Patrice a déposé à Tika. On a dit à comprendre que na ebité et comment ça se Michel Bakende
Comment mutu moko peka ya ba jeune kaka ya loyenge peka aboyi. C'est pour cela je suis là na kokunda vie na ngada. Ata bobo yi ko pesa ba contribution. Ngai na kokunda da komuda. Ba biom to luka tisa liputa. Et puis tisia liputa. Oui, to la ta liputa te. Te biso za ba chrétien, ba biloko symbolique wana to linga ngote. Chrétien ala taka normal ninge sengela. Ouais, chrétien bo senga ba basi ba yande. Ba bina ba sokoto ba bena ba bébé rico. Abeta pe bébé rico, na ozwa wapi. Na yebisa madame na ngai ye, na bi mukolo na okufa koloba mingi te. So babi ke lobali loba pona mobali na yo bi botiaka ba nzembu mobali na nga ba ne kolinga mingi. Botie ba nzembu a Carlito. Oya musique chrétienne pona za fan club na ye. Botie ba musique ya Moïse Matuta. Malgré to loba na kate, nga pena na Moïse Matuta. Yete me ba nzembu na. Ba nzembu eze ya yete, ba nzembu eze ya nzambe. Ce qui est ya nga telemela nga tseke ba nzembu komi ya ye. Ngai eye bana na Congo, ngana Moïse Matuta to loba na ka te. Po Moïse Matuta po solola na yo fozala na mbongo. Soko za na mbongo te. Courant ele kagate po vie wana linga mbongo makasi ngala Moïse Matuta na loba makambo na tama ina mnoko te po mutoko tsenga po Moïse ninga zabo na mboko yo azana po okangisa ngai te Moïse Matuta na so vérité soki to longoli Moïse Matuta tiko tunanga nani kabongo mbaya bele ya bato bayake ko yoka liloba na Yesu akenda basusu ba uta na bango misika mokonzi ya sinagoge mosusu ayaki pona kobenga Yesu eke mwana nanga akufi nandako na tiki ebembe mai na miso ezali kobima Yesu atali kaka kondima na ye ayebisi ete mwana na yo alali ya kufite likambo ya koka mwana miso ya ba pharisien ekende Yesu akende pona kotala ebembe ya mwana akutaki ndako bato batondi ebele bazali pona kokunda Yesu atombolaki miso na ye likolo ayebisaki tata na ye ete komisa mwana na yo anase mwana na yo kumisa yo na kombo na Yesu mwana ngo atelemi na kombo na Yesu mwana bandi koloba tala na kombo na Yesu mwana bandi kotambola sango na Yesu ndeki mosika na kati ya ba pharisien mwasi mosusu ayaki sima na Yesu na pasi azalaki na maladi ya makila kobima mvula zomi na mibale biloko nyonso esila ye nakokabela banganga kisi famille na ye balemba ye bamibali pe basundela ye bapasteur balemba ye nakobondela butu na moi yaya ndako na suka ya mboka motema etonda na susi loboko na litama kosima mwasi asimbaki Yesu makila na ye esilaki kokamwa te ndeko na ngai sante na ye ezongaki tala nano likambo mobali abalaki ye sango na Yesu ekendeki mosika na kati ya bapharisien c'est-à-dire naibisaka madame na ngai yebisaka ka DJ oya ko beta musique mukona ko sala te c'est loko te ti loko wana ola mukatebe wana telisko ngana nzambe po mutu pe bazoke na kolona ye e wana comme lisolo ya Lazare soke tala paka mo otola mukaka na matete te tala ka onte oya ba filma liboye ba okota na église moko comédie théâtre de chez nous kasi jongo ya la kabiso mutuka na Lubumbashi wa benga biso mbangu ye mutu asala ba filmer wana bongo buzu ba buiko kiba biso eza yona mutakoma a compone ye mbongo eza na Kinshasa prophète Moïse il va le makambo segent so jote ma frappa yo oh nakenda mobimbati okenda penza angalianga mbongo tuna zo na Kolwezi na Lubumbashi chance ba colonel bazalaki wana ba gérango babi oyo ngai na Moïse prophète Moïse il faut réconciliation et salama pour prophète Moïse a escrocanga na Lubumbashi oh akope ndo bandozo na mboka oyo batu baleki ba prophète na frappe bazate ba premier frappeur na République ya Congo ya ba prophète nato benga na moko asala ki nini
Maman, au monde ngani na sabwe, mutu nyonso. C'est dit mutu nyonso o ngana ebi ke balaksanga musapo moni mutu wana prophète tal. Yo te obenye prophète tel ngana obenye frappeur tel. Surtout biso ba basinde ba nyo ba kamona penza. Matoi. Te bo sala ba mabe belé. Ya moni bato na bakali ona bisaka nga bi maman. Erango. To ça va bébélé majorité ya ba fille nyonso bo fana na ba musicien photo kala bino bien o remarqué majorité ba fille nyonso ba fana na ba musicien ba loba mingi ba to la ba musicien ba baby samne mito yo ba no kanga na musicien ni na e ba pede papa hervé tout est ce qu'on bordir yana bordir Yana bordir, on va te sous produire. Faire rigole à ça yana yo. Yana bordir. Mais ngana mo kanga mana ba jesaki. Na ba scène ni play yo ba. Merci na maître Baptiste Mbatanyama. Animal tata pambola yo. Na moni maître Baptiste mto apeso mtu makasi. Autambo partout. Ah, na lo ba makambo wana te. Merci na aimé Ponda Dollar Boss Unishi Banzi la fleur du jour famille intelligente. Té, ceux qui ont débordé na roye. Et talioté. Ngani na saboye okozala to na église munene. Ato bimisa bato ebele. Ceux qui bazo banga yo pe fo banga ngai. Ndeni. Po nai. Tuna ngefe hein. O mone la ndeye. De ko ngai. Oza ser na ngai na ko défendre oti na suka na yo ke la kuma makasi. Nani? Mkoloko sala erreur na ngai. Osani. Osani. Bakisa bato bakisa. Osani. Osani. Pegisa ser na yo. Osala nini? Yo po kopela nga bana ana. Te, na bana wana na ngai na yo na sangisi bato nyonso. Foye mona tiaka pe poto poto. Tika mwana obebisa image. Tozana matanga hein. To. Yo mo bosse mwana ntango ina ba bordir. Oh yaya. De wana ngai tozela ba vie kota. Et l'autre côté. Eh. Bon, tu as parti ni? Toi aussi. O ma esti fier makasi na bonde la yo. Nana to bonde la yo te. Nana to. Nana leto tika okota ba bordi. Et affecta ba tout ce que ba bazon c'est la repana. C'est pas bien. Leti moko abonga boke mission. Ah. Ngana eba été après ba singa yo. Azak grand frère, ils ont ma musique. Te me foza na te musique ezala bongo te musique wa nini ombi mo komisa ezala bongo ye pa boti bana tozo mona biloko je saka zo ya kolobaka te otala biloko ba sede ni play bazo ya kolobela ka ete ah ba otake makasi mais tika bango ye wana za yo te ngai bon on les a yo te tika bango na bango eza 2025 to kota na kimia to kota ngo suna ba problème te kili eza kitoko te même mutu a komekana yo tika bango et ça là nini bakominga na ba chaîne mususu bakominga i papa na zana ba biloko na bango boye na maboko baza ba mona pe Paris na Bruxelles so talika bongo déjà tikiti ba pato na ba na ba na chaîne ba chaîne ba pénalité ba na pasteur John tika na lité to ki Afrique du Sud papa yo lexa pe mona pamba Japon te Japon mais Japon peut au Kenya na Australie. Ban Australie. Ah, Australie tozoya. Donc non pas bona wanza place Gladys Kapacha. Gladys Kapacha zalaka. Après to Australie. Après Australie. Ba Australie ba komina biso déjà. Australie ndeko na tika. Ba ebele. Australie. Mbongo eza kuna osana te. Ndeko na ngai. Moto Australie akaba ne monte na ya Paris. Akaba pe ne monte na États-Unis ya Canada. Non, il y a lelo États-Unis et Canada et Kabali sous-sauté. Ah, nous avons vérité. États-Unis et Canada et Kabaka. Au cas où ma les États-Unis a sous-sauté. Bachanda. On a ça hérité pas qu'à 7500 gigas. Hérité à 3 ans. Quoi Kaba? T'es Djobou. Na Djobou hein? Yo pour gagner la Djobou on a kota. Ah, ndeko na ngai Afrique du Sud ko za na ngai yo CP là. Maboko makasi mona kutana okuna te kini ya solo la ka kini ya solo na poison ça va poison acérique
na sentir comme vendre la combo bato ngaba na lingi na rankini tane o so bato bakindanga na bizali no mabe ba pesa ko elo côté ko laita mo ba pa balinga ka yo ebika balinga ah oui système mo attaque hein mais yo faut mbongo na passe pour bampaka nde bazana pousse ba bimana makasi jusqu'au chakra makasi momo bloqué ngala kota na bimi sec tokena na pe na lushit yona job bochaba ngo garde no lo bakozo ya yona job oza collé serré le quoi docteur na poto c'est que to tika ga yo na poto na zana docteur jo mambo ba para bazolela docteur susu ayelelo docteur ko tika la te sécurité za makasi docteur boy ba simba leki na yi tuna aboy leki na zonga na zemi tuna David na Saint-Denis leli tambola haye mokote atambola jomo boye na sima wana balela bapaka balela espace mais na sali constat bino nyonso ba ya basi so bo voyage bo zalaka na bampaka na bino moko ouais na mona ngo pe passer na Virginie bo zalaka na ba ya na bino ba protéger bino ya kale bo zana ba bien ti nga zana paka te zana mobali ya Priska leki nanga aza médecin kuna c'est quoi ton premier étape ni qui fatigue ma Capage TV. Capage TV. Capage TV.